tabokota. Awa dossier sur dossier, awa makambo sur makambo, awa makambo ya moto, awa makambo ya minene bandekonanga. Ka ndenge na yebisaka bino kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na makambo, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka bandekonanga na ya pasi pe mawa, kolala kolamuka bandekonanga na ya mokili mawate ezo sala pasi, ezo sala nzoto malili, ezo sala penza somo otolobaka toujours et encore ya kusakana te na ndenge boko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandekonanga ka ndenge na yebisaka bino soki batiaka koloba ezali tokoya kobeta lango lisolo, soki batiaka koloba ezali te tokoya lisusu kobeta lisolo kaka ndenge ezalaka. Lelo oyo toye na dossier ya papa na biso oyo tobengaka papa chéri jibe mpia na bandekonanga makambo ezali kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya pasi pe mawa, kolala kolamuka na ya mokili mawate bandekonanga. Ebele ya batu bakoya deja komituna ke pasa eza problème nini, eza situation nini, likambo nini oyo ezoleka, likambo nini oyo esali keno mama Étoile aya kobeta masolo lelo, aya kosala émission, aya kokota na mozindo kandenge ezalaka ya émission ya mokolo ya lelo. Avant de kokota na mozindo, la famille ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et pour ça, la biso, oyo peza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yimoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama lisi pito ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kanenge zalaka na yemoko madame Judith Tiampovisa la parisienne ya Tongo. Bambote nanga na famille NM. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, et sans oublier madame Naz Kazadi depuis quelque part na système moko ya kitoko. Voilà bandeko nanga nazotie la bino na sport, to landana no sport oyo nazozonga sima po nakoya ko continuer analyse kaka ndenge ezalaka. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, kimobali esalakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, bergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya pamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, dopé,
externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. Quand on a eu sarabino, battez la santé na yo. Ce que vous battez la santé na yo te, mutu mon côté à boutique la ko battez la santé na yo te. Yango eza toujours ya mutu ya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Au monique la nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, santé na yo plutôt eza nango bien te. Et kozala malamu et encore malamu mingi benga Gavker na lombangu aya kusunga yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu abari njema la famille. Gavker a elibino ba solution ya oyo etali makambo mabota. Lelo oyo ba couple ebele ezokufa, lelo oyo ebele ya basi, ebele ya mibali ba boya basi na bango pona makambo mabota. Ba bilo mosusu toyebaka te, ezalaka pe incompatibilité na couple. Soki incompatibilité ezali moyen bobota ezate. De l'autre côté, peut-être moi si azana ba capacité te ya kukumba zemi. Wana pe eza sujet mosusu oyo kosala ke non bokoti kobota te. Ezalaka pe na ba air mosusu mai ya papa eza na makasi te. Ya kopesa mwasi zemi. Ba biloko wana nyonso soki oyebi yango te, bovanda na ndako ya libala sa mabota te. Yango Gavker ayelelo na système ya ba femme porteuse, na système ya kolongolaka ba maki epa ya papa batie yango directement epa ya mama, na système ya osala ke non soki mama kokoka kokumba zemi te ba machine ezali ba femme porteuse bazali o bakoki kokumbela bino zemi. Pour na ba information ya makasi bolingi boyeba ce qui va se passer, comment est-ce que ça va se passer et kozala malamu bande konanga bobenga biso na ba numéro oyo ezo sala ba défilé na ba bande d'écran na bino eza numéro ya Gavker. Soki numéro wana ozokoka kozwa ngo te peut-être ezokenda rambangu contactez biso na ba numéro eza sima tokotia bino en contact direct na Gavker kaka ndenge ezalaka. Les bazali susu na biso te ebele bazali kukufa mais soki de ton côté nzambe azobomba nzambe azobatela ti mokolo ya lelo ozali na bomoi na lobaka toujours eza grâce eza lipamboli bandeko nanga yango Étoile Nines TV na équipe mobimba na ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande na lobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka nango mutu teke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kendete matanga eyaka na ndenge nango na système nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli tata bakufeli mama tata mwasi mama kolutu oncle yaya mwasi na yo to mobali na yo azali susu te. Étoile Nines TV na équipe technique nanga mobimba toye ko présenter ba sincère condoléances. La famille chaîne Étoile Nines TV ezalaka chaîne commerciale ozalaka na besoin moi misala na yo et les kakashi Étoile Nines TV misala na yo eye bana mokili mobimba ozana mo activité moko boye oyo salaka ozana besoin ya clientèle à malonga bande konanga bo hésiter te ko benga biso na ba numéro oyo ezana simananga toko solola toko salela yo musala ndenge esengeli ozala na clientèle ya malonga na ndenge moko ya bien. S'il vous plaît tango na tiaka numéro po na magambo ya Gavker po na makambo ozana ba matière oyo eza tangible ozana ba preuve nango olingi ele kashi mama Étoile Nines TV ozana dédicace olingo sala ozana business olingo sala chez Étoile Nines TV yango na tiaka ba numéro ba téléphone na tiaka ba numéro ba téléphone te ke no bo bandoto na mama est-ce que ozala ka mariée? Oui, je suis une femme mariée eza mo bongo je suis sûre et certaine que to se comprendre na ndenge moko ya kitoko. Voilà la famille tokota na mozindo ya makam na biso ka ndenge ebele ya batoto yebi déjà awa kalate ekozala concert ya JB Mpiana dossier déjà ba visa eza mboto wana koto tokolinga ta kokota ngote. Pourquoi? Parce que à chaque fois que musicien na biso atendaka kobeta concert na poto
ezalaka toujours mwa matata, ezalaka toujours mbutu makambo ba visa ba visa bimaki te esalaki boye me bomona kaka ba communicateur na bango batendaka toujours, ba fan na bango mosusu batendaka toujours, ezalaka toujours bongo. Donc botika papa chéri azala surtout concentré pe focalisé na musala na ye ekozala malamu. Voilà la famille lelo na ye na makambo tomona ki biso nyonso mwana suka ayaki pona kosambwisa Jibe Mpiana. Mwana suka ayaki pona kosambwisa Jibe Mpiana na ndenge moko ya somo. Na bandi c'était en 2023. Na suka, ezaki suka 2023, c'était vers octobre 2023 si je ne me trompe pas. Toyokaki biso nyonso ndenge nini mwana suka plutôt amema Jibe Mpiana likolo. Jibe Mpiana na afingamaki makasi na nzela ya mwana suka. Il y a de ces personnes au bayeba que non Jibe Mpiana abota na mwana suka. Il y a aussi d'autres personnes au batikala koyeba te que Jibe Mpiana abota ki na mwana suka. Mais tango mwana suka ayaki ko briser silence na ye sur les réseaux sociaux et ayaki ko sala que non mututu ayaki ko comprendre que non ndenge zaboye mwana suka abota na Jibe Mpiana. Bande konanga lelo mwana suka ye aye lisusu kande boyebi. Congo matière mon combat. Congo matière somme na simbi lisusu téléphone nanga bino moko boyebi soki na simbi yango seke dossier ezali. Toyo kango nani. Beba. Mana sukoza wapi, voilà. Na mutu moko te na tikali pe ko solola na mutu. OK, tozonga na ebandeli, voilà. Mota na Nzambe. Oyo eza mwana suka. Maman na ngai, ba papa na ngai, ba eleki na ngai ya basi lokola ya mibali, ba yaya na ngai ya basi lokola ya mibali. Na pesi bino nyonso tu, ba bonjour na bino, ba bonsoir na bino, ça dépend ya eroyo bokoyoka audio na ngai. Na pesi bino nyonso, ba mbote ebele na kombo na nkolo Yesu Kristo Masia. Bandeko nanga nasali audio yo pour na sentiment te. Ce n'est pas pour rien. On nasali audio. Il y a un souci. Où ils ont dérangé ngai. Et souci yango ezali nini? Souci yango ezali batindeli ngai deux liens, deux émissions où esalami na kombo na ngai. Mais c'est dommage. Parce que mon tuto a mon ndenge makambo elekaki na réseaux sociaux awa. Ezalaki makambo ezalaki to traitaki en public. Mais lo ozoka musangai, ti lelo batu bazo continuer kosala kaba émission na kombo na ngai du genre que ngai na bengaki batu na poto bakende kofunda papa chéri, ngai na bengaki batu na poto bakende kokotsa plainte contre président Jibe Mpiana. Tandis que ngai na tikali ko benga na mutu moko te, na tikali pe ko solola na mutu te, et puis na tikali jamais ko sela mutu moko lettre ya procuration spéciale pour que ba kene kokotsa plainte na kombo na ngai. Et je ne pense même pas que ezalaka. Mais batu bazo continuer ko bimisanga mona mabe na yebite, c'est ezala mutu moko za derrière des missions na batami. Par rapport à ngabo na zomo na susu eloko yo toki ko penda na ngote po tout esi là. Eloko moko na mataka na live moko boy na salaka na audio na et solution yango déjà to trouver ki yango. Donc eloko na ko kyo bandela isusu pona kende ko tungisa président Jibe Mpiana na zomo na yango te. S'il vous plaît. Na bonde bino na kombo ya Nzambe. Bolungu la kombo na ngala ba miniature. Botika kotiaka président Jibe Mpiana na makambo na soki boza makambo ko bamba ngai te. Pardon. Ngala lingaka ba problème te naza fi ya makambo na te. Makambo ne c'est le cas. Botika ngana Kenya. Na tourna page ya vie na ngai. Naza converti, naza mwana na Nzambe. Na koma kosela Nzambe na tika vie na ngai pa Nzambe akambanga lolenge ya lingi. Afasonenga na ba forme o ya lingi.
oya kolisepela kotayi ngai naza lisusu moto makambo wana te kutu nakoma regrete makambo wana. Pourquoi? Parce que président Jules mpe naza papa ya mwana ngai, donc il fallait pas tokoma baniveau wana eloko wana to esali bongo. Pourquoi? Parce que omoni mai etambolaka soki okateli yango nzela te etambolaka nyoka mais soki bokateli mai nzela etambola so nyoka te kenda tout droit. Nakambamaki na bato ya mabe yango na profite na occasion oyo kosenga bolimbisi ya liboso epa ya nzambe na ngai, parce que makambo mosusu Bible permettre biso toloba yango te. Donc nasengi bolimbisi epa ya mokili na ngai, nzambe alola alimbisa ngai. Nasengi bolimbisi liboso ya nzambe pe liboso ya moto nyonso. Nzambe na nga sala nga ngolu alimbisa ngai. Na makambo nalobaki na shokaki bato, natungisaki mitema ya bato, parce que soki osali likambo soki eshoke bato koma directement péché. Yango nasengi bolimbisi pa nzambe na ngai na makambo nalobaki mokili etiaki nga na erreur. Aprofitaki po bakosa ngai, nzambe na ngai limbisa ngai. Deuxième pardon na ngai na kosenga yango nasengi na public ya nzambe, na communauté congolaise, na mwasi to na mobali, na yaya na nga to na leki na ngai, na papa to na mama, na moto to nga na blessaki ye o na shokaki ye. Nasengi bolimbisi bolimbisa ngai na kombo na Nkolo Yesu Kristo Masiya. Nasalaki makambo wana erreur, nasosolaki bonzambe te, parce que moto oyo aza na bonzambe kati na ye, aza moto a recevoir 9 fruits de l'esprit oyo ezala lokola don oyo Saint-Esprit ye moko apesaka biso. Yango nde moto esaka différence, elakisaka ba oyo baza ya nzambe na ba oyo baza ya nzambe te. Nazangaki le 9 fruits de l'esprit kati na ngai, yango bomoni nga nakomaki na makambo wana parce que nazalaki na bososoli te. Na profite na occasion oyo ya kotanga Galates, na mokanda ya Galates chapitre 5 verset 22. Akoma mama pasteur. Oyo indi Bible lobeli biso. 9 fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc 9 fruits de l'esprit on a la liboso ezali amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nazangaki 9 fruits de l'esprit au pour nzambe ezalaki kati na ngati. Et lelo je suis converti. Nasi na bongola motema na ngai. Nakoma kotambola selon makomi, selon Saint-Esprit. Ndenge eza kokamba nga ntango nyonso kolobelaka ngai na nzela bamateya, na nzela basakoli na ye. Donc mpo nazangaki amour, nazangaki patience, nazangaki makambo ebele, yango moni Satan ata aprofitaki pour ke aseme eloko moko ya mabe. Yango wana na mokili il faut kolandelaka bato bien. Okoki omona moto mosusu l'église ntongo pokwa, mais okoyeba eke aza ya nzambe te kaka na bizaleli na ye. Soki omoni motu ase permettre afinga mwana ya bato na ba live sans même pitié, sans souci, pour comprendre que motu wana aza non converti. Aza non converti ayebi nzambe te, parce que soki ayebaki nzambe angara recevoir le 9 fruits de l'esprit, angara recevoir don wana, angara sa na amour. Soki azalaki na amour nanga alingaka yoka mawa nga finga nga te, alingaka ya kosabola nga ndenge asabolaki nga wana te, parce que azangi amour, parce que azangi kimia kati na ye. Yango moni bayebaka bango kaka na façon d'agir, donc odetecte ke oyo aza non converti, aza kaka mutu azoya kopesa loyenge apamba na nzela nzambe. Po oyo aza na bonzambe kati na ye
akozana bolingo ozala pasi po afinga mwana bato ayina mwana bato pour rien ekozala pasi yango wana mpona koshite tozwi lokanda ya Philippiens chapitre 4 verset 8 totanga na Philippiens toka eloko nini oyo nzambe oyo balobi mpona biso bakristu tosala na mokili mpona bafemme vertueuse ndenge molimo mosantu epe mama na makomi ya nzambe mpona kolakisa biso lolenge nini ya kozala na se na moi oyo. Philippiens 4 chapitre 1 verset 8 boyoka ngai. Au reste frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne des louanges, soit l'objet de vos pensées. Donc, les loyaux, ngai Brineti, nazali sous na makambo ya koninyo kolaka batute ya kosalaka mabete étape wana se na sauté yango. Amen. Parce que nazolanda maloba ya nzambe makomine ndenge esengi na biso ba femme vertueuse. Totambola vertueux, tozala bien. Potokomba femme vertueuse. Esengi na biso kopika malamu. Donc, ba acte nanga Brinette na kosalaka mokilo nyonso, fezalaka aimable. Liboso nzambe pe liboso ya mokili. Donc, je dois aimer la justice et il faut na pratiquer piango. Parce qu'il va recommander la biso ba femme vertueuse. Makambo nanga nyonso fait mériter l'approbation. Parce que tout eza ya malambu nde esengami na bana ya nzambe bazala malamu. Esengami ndenge wana. Donc, makambo tout na balosaka na se na moi oyo, il faut être honorable. Parce que je suis une femme vertueuse. Donc, pour na lelo, nazaki na mingi ya koloba te na sukiawa. Natalisi kaka mwa makomi muke, pour bo comprendre o nga na vanisa na kati ya motema pe ya mutu na nga ya kobatela makomi o na mokanda Philippiens 4:8 ndenge moyo mosanta sengi na nga femme vertueuse kobika na se na moi o na na temps kofunda prison JBT na na terre kosala susu ba bêtise wana te nasalaka ngo kala par ignorance et kasi na sengi nzambe na nga bolimbisi na senga ki pe président JBT na ye moko bolimbisi en privé. Mais parce que c'est dans lelo en public na zila audio oyo motopamba papa yodi limbisa ngai oyo elekana ki wana na sosoli bonzambe na simbi bibi na loboko na batoli makomi na ye na kata motema na ngai. Donc je n'ai plus le temps na mona ki batte photo na nga internet. Donc bref na soki ka lelo ndenge wana je n'ai plus le temps ya kolandela ba makambo wana yo esileki eza makambo na tina moko te ya motuya to banga kaka nzambe to simba kama makomi na ye. Voilà nabandi ebele ya bato touti koyoka message ya Brinette oyo tobengaka toujours et encore mwana suka abandaki ko jouer mingi epai ya papa chéri epai ya JB Mpiana abandaki ko jouer azalaki danseuse abandaki na kibomwana selon ba explication na ye abandaki kuna à l'âge de 11 ans de abandaki ko bina sikona ko bina wana papa chéri azomona ye ndenge azokola tina ndenge ezalaki makambo ya zemi ele na bazemi wana ebela bato bolanda ba témoignage oya pesa ke non zemi wana kuto ezalaki ya liboso te ezalaki ya mibale te ezalaki ya misato te longola jusqu'à ce que bakomaki na niveau oyo azalaki obligé kosala nini ya kobota bandeko nanga lelo oyo Brinette plutôt Brinette azara Brinette aye kosenga bolimbisi na ye pas seulement epai ya JB Mpiana mais aye kosenga bolimbisi na public mobimba biso nyonso touti kolanda audio na ye touti koyoka na ndenge azobeta lisolo ya kombo na ye bandeko na ngai
ezo salaka pasi ya makasi lelo oyo mona tolali tolamuki ba congolais mosusu ba ofinga Brunette na ndenge osakana te ebele ya batu bien que mwana batu aye ko senga bolimbisi aye ko reconnaître que oyo asala na ndenge ayaki ko briser silence na ye na ndenge ayaki ko sambwisa papa chéri asala ki mabe. Pourquoi? Parce que papa chéri aza papa ya mwana na ye azalaki diriger epai ya batu mabe. Bino moko boyebi ezalaka mosusu dans la vie hein, qu'on se le dise la famille. Oroki ozana problème. Olobi ke non problème nanga oyo nazana mwa souci moko boye na betelango lisolo camarade nanga na betelango lisolo ndeko nanga na betelango lisolo oyo mutu kingandi. Sikoyo mutu oyo zo betela lisolo yebe azana façon na ye ya komonela makambo, azana façon na ye ya ko réfléchiraka, azana façon na ye ya ko raisonnaka. Siko soki mutu wana raisonnement na ye eza ya malonga te akoya ko conduire yo na ba erreur. Soki mutu wana raisonnement na ye eza ya malonga yango bomona ka batu mosusu aye penza apesi yo ba conseil moko ya malonga. C'est comme ça. Yango dans la vie soki oza na n'importe quel problème, oza na n'importe quel likambo, oza la pressé te ya kozwa ba conclusion. Oza la pressé te que non parce que mataki parce que kitaki. Ezalaka toujours malamu o consulter batu oyo moni ke mutu oyo azana mayele to pe intelligence na yo pe et jouer jeu moko ya munene pour que lobi to lelo o kota na ba erreur moko te que non oyo ekoti kolelisa yo lobi. Hein, eza moi bongo. Courage vraiment na Brunette pour un message oyo osali. En tout cas, je sais que ma finga eza ebele, mais eza na batu ebele te o basala ka makambo yo te. Ebele ba finga batu na ba public, mais batie ko senga bolimbisi na kunzu batika la ko ya ko senga bolimbisi na ba public te. Mais soki ozui courage wana ya ko ya ko senga bolimbisi na public, tu es une femme à encourager surtout, hein? Eza moi bongo. Voilà. La famille, to komi na biso na moi suka, sans oublier bo kende ko soutenir papa chéri na concert na ye o yazo beta. Batu nyonso o balingaka papa chéri, bo kende sans ko sambela, sans ko kobosa na ko sambela. To sambela avant to kende ba concert. Et que vous allez toujours malade. Voilà. Ce cannabis yango yo, en tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.